Merci Seigneur, merci Nzambe. Otinda Josué le kamba na mokili oyo. Po asala musala na yo. Otinda évangéliste José le kamba po abikisa bato. Bato bazobika awa na second souffle. Second souffle mon peuple ami balé eza kosunga awa na kati église mema. Balobi le 30 avril de 9h à 12h mokili mobimba bakotonda awa. Biso mosale bandi loboko ya Nzambe ezokita na kati ya ndako oyo babengi second souffle. Le 30 avril monde entier bozolanda na internet na ba chaîne nyonso ya télévision. Le 30 avril les dimanche de 9h à 12h mwana Nzambe azokwea awa na kati ya second souffle. Bato maboma baza kobika bandoki kindoki eza kolongwa babeli awa maladi eza kokima bato sida eza kolongwa epa ya moto Nzambe andimela oyo Nzambe ayokelaka Josué Lokamba 11 le 30 awa balobi eza somo le 30 avril olingi koya awa oye na rompo ezo référence na biso na balabala kipata numéro 24 na commune ya Ngaba meto ya sala 3 ans na maladie mais 3 mois awa zilo biko lelo mosala ebandi oza mosika na bamboka nyonso totangi kombo te ndeko na azobela na Kinshasa tala numéro totie liboso wana benga na numéro wana tinga ndeko no aya awa na kati na etonga na kati ya église oyo église mema okomona loboko na Nzambe ndenge esalaka. Même ceux qui sont aux États-Unis, aux États-Unis, en Australie, en Europe, en Asie, en Afrique, même en RDC, vous suivez de loin, vous êtes déjà dans la joie. Est-ce que Dieu veut faire quelque chose? Baba bazoloba ko bakufa matoi baza koyoka awa bandoki bazobika bata maboma bazobika ozoka mosala te yaka obotaka te yaka soko za na maladie ya ndenge na ndenge na bato sida bazobika awa le 30 avril oyo de 9h à 12h boya fa po bato bazalaka ebele awa débordement sur débordement elengi bato awela kokota awa na église mema second souffle eza kosouffle souffle second souffle eza kosouffle yaka basouffle oyo kandenge Nzambe azosala awa mopepe ya sika eza awa na église mema na moto na Nzambe oyo loboko na ye telema Josué Lokamba elandanga miracle eza na kati toleka.